Bonjour mesdames et messieurs, Oba Mesana Kolanda Biso na émission na Biso Évangile et Komiwapi. To pamboli nzambe na makasi ko apesi biso lelo toza na mabor awa toyei kokutana na mosali na nzambe ye moko ako se présenter na micro na biso Évangile et Komiwapi. Aza pasteur, azali apôtre, azali évangéliste, ye moko akoloba na micro na biso Évangile et Komiwapi. Ngai simple présentateur na bino kombo na ngai évangéliste Serge Lotumba na pesi bino mbote. Lelo na émission na biso Évangile et Komiwapi tokolobela rôle ya papa na kati ya église, rôle ya papa na kati ya libota. Papa azali nani? Pona nini lelo tokolobela papa azali nani rôle ya papa parce que tozomona ba dégâts ekomi tellement ebele na kati ya ministère, ba dégâts ekomi tellement ebele na ba couple ba dégâts ekomi tellement ebele banani bazosala yango eza bana pe ba papa bazosala yango. Yango lelo tiambi mosala nzambe akomeka kopanzela biso rôle ya papa eza nini na kati ya église, rôle ya papa eza nini na kati ya libota. Bonjour papa. Biso pesa abondi ya limbisa te pesa sous bonjour parce que migolo to sona ta France mingi et le na pesa mama bibita mbote. Pai na habité so ko se présenter na kati ya télévision na biso Évangile et Komiwapi na balingi bazolanda ce que aux évangélistes aux amants. Merci tout d'abord pour l'envoyer à Koutana. Merci. Kosolo ngai pour na makanisi to solo la kalate. Merci. Pour na ko se présenter kombo ngai Koki Fernando Agia. Nazali apôtre ya église mission mondiale pour église corps du Christ. Puis nazali visionnaire puis représentant légal ya église mission mondiale dans les âmes du Seigneur Jésus-Christ. Awa na katna mukinangola puis c'est pendant na bisika ibele. Alors natoni botondi na bandeko nyonso bolingo bolanda biso mpona ntina na kopesa lumière na makanisi oyo bandeko baye nango mpona ntina na masolo na biso ya mokolo na lelo. Donc soki nakoki koloba na mokuse ezali tout d'abord que bino balandi ozali kolanda biso mama na likambo oyo ezali kolobama lelo ezali likambo ya moke te mais ezali likambo monene pamba te epesameli ngai nalobela mpo na ntina ya rôle ya papa. Alors mpo na ntina na kolobela rôle ya papa ya liboso nalingaki tout d'abord kotalisa na motu nyonso oyo azali kolanda biso papa azali nani epuis ya moto olobela tata azali nani. Eloko ya liboso esengeli toyeba motu nyonso mpo akota na mokili oyo azoleka na nzela ya mbotama. Mpo moto abotama ezosenga bapara bazala bongo na bapara wana papa aza na kati pe mama aza na kati. Mais na kotala malamu na kati na papa pe mama, papa nde amemaka semence pe apesaka epai na mama bongo yango nde ezali kosala ekili na nzela ya semence wana bana to mwana bazali kobotama mpona kokota na kati na mokili. Papa Lukoki na meso abenga papa Lukoki parce que si je ne suis ali tozosola ba papa. Papa Lukoki, tozolobela ba papa, je ne sais pas ce qu'on peut savoir la différence ezali entre papa na ndako, papa na église, comme pasteur, comme berger. Différence n'est pas. Bon, donc la malamu différence penza ya makasi ezali penza te. La différence ezali seulement parce que papa oya botu na ndako aza lokola père biologique. Papa ya botu na ndako aza lokola aza père biologique na yo. Bongo papa ya botu na kati na église tozobenga ye le père de la foi parce que na nzela na yende yo yebi nzambe pe ozwi nzela ya kokota na bokonza likolo. Papa Lukoki, papa na kati ya libota na ye, na kati ya foyer na ye, musala na ye eza nini tant que papa. Exemple lokola ngai évangéliste Serge Lutumba naza na mwana na ngai Samuela Lutumba na kati ya libota na ngai naza papa parce que devoir na ngai na kati ya ndako na ngai eza nini tant que papa. Merci. Totala tout d'abord eloko bazali kobenga papa azali source nzela na inde bana bazobotama.
Alors na mutuno yo tuniwana so na gogo répondre yango très bien. C'est si papa. En bref na koloba ke papa azali prise en charge pa ya bana. Donc papa Lukoki auto banabiso papa zali prise en charge kati ya bana. Quand on dit prise en charge, papa zali mutu oyo azwaka responsabilité na kati ya couple. Donc cela veut dire aopé sa yakolia, aopé sa éducation, aopé sa protection, aopé sa nyonso e ça que équilibre na kati ya ndaku yango papa wa mutu azaka prise en charge nyonso. Papa Lukoki siko na kati ya etonga papa azanani. Bana bauti na ba différence papa différence éducation na kati etonga place maman na likambo na biso efani. Bon papa na kati na etonga tout d'abord tant que tozali kolobela na we etali botata tozotala tout d'abord ye moko nzambe en qualité ya papa. Amen. Ya mibale tozotala ba parents biologiques en qualité ya papa. Amen. Ya misato tozotala Abraham oyo aza lokola modèle pe tata na biso na kati na kondima. Bible ebengaki ye le père de la foi. Elingo lobake papa na nzela ya kosambela to na nzela ya kondima azali papa oyo azali kozwa soin ya bato nyonso nzambe atie na se ya juridiction na ye mpo asalisa bango bayeba nzambe mpe nsima ya koyeba nzambe na nzela ya koyeba nzambe bazwa bomoi na seko mpe bakoka lobi nsima ya lobi kosalela nzambe. Papa Lukoki soki tozongi ndenge olobi ke Abraham azalaki papa ya banation yango te papa. Bien sûr. Abraham oyo azalaki papa banation Bible nanga oyo nasimbaka balobi me bato oyo bazali kotambusa bana na Israel bayaki bato oyo mitu pasi lelo bandimi lobi bake osambela banzambe mosusu lelo bandimi lobi bake sambela banzambe mosusu yango mpe lelo tozomona oza na bana na ndako na libota na yo lelo pesa éducation pekisa okenda moninga wana te akekaka pa moninga wana omona ti na niveau bana na mwana paser azokende komela bangi libanda papa siko makambo yango okoki koexplike bato ndeni famille makambo yango ezalaka na kati ya Bible makambo yango ezalaka nayebi te papa Lukoki okoyebisa balandi ya évangile ekomi wapi donc na kati ya papa nayebi te okoexplike ndeni. Bon mpona balandi ya évangile ekomi wapi elo nakokoloba ezali tout d'abord que responsabilité soki mwana kotomboka to mwana lobi nsima ya lobi meme na kati ya ndako akomi oyo tozobenga lelo criance daro wato akomi bandi donc ezolakisa tout d'abord que incompétence ya papa parce que papa aza éducateur ya mibale lelo tokonstate que toza na bapère responsable mpe toza na bapère irresponsable mbala mingi éducation ezopesa défaut ezali ntango mosusu parce que l'irresponsabilité donc papa azokoka mpenza kozwa responsabilité na ye te mpona koyeba koasime yango de manière que asalaki lolenge oyo azali bana pe oyo aboti bazala lokola ye azali. Papa Lukoki limbisanga nazobenga papa apôtre Lukoki lelo ekoza pe nga na continue na para papa parce que je suis papa ekoza pe ta mosusu vie sociale na biso ekomi pasi papa azokopesa li papa mwana te mwana akomi kobima kosala kindumba akomi koluka mwa papa mafai na kiti abike mwana nga nde obimi lelo na poko atwana eloko olia te so tamboli okuta na lui bien na Jean Paul aluka biso eloko oyo olia est-ce que wana ezami bon ya liboso nakoko répondre ezali que bapapa oyo bakokosalela habitude oyo bazosalela wana mpona nga tout d'abord eza koyeba nzambe eza koyeba nzambe parce que David alobi azalaki elenge mpe nakomi mobange natikali komona te moyenge bene moko azala abandonné même bana na ye bazanga lipa ya kolia. Voilà raison à laquelle que papa nyonso surtout biologique ezali recommandation na nzela ya émission oyo tozosolola ya liboso esengeli ye moko nano tata biologique azala na prise en charge céleste. Cela veut dire quoi? Nzambe azala tata na ye parce que so nzamba komi tata ya tata wana automatiquement nzamba kozwa charge ya papa wana et papa na kozala mesure ya koassumer responsabilité na ye mpona oyo etali alimentation ya bana na kati ya ndako. Papa Lukoki nalandaka prédication moko oteaka nazalaka na Congo nafandaka oteaka kala olobaka na biso na prédication wana ke papa akobota mu Kristu papa na libumune ba passer ba robima papa na libumune ke ba grand homme de Dieu ba robima na peut so oyebaka ozo se souvenir sur la prédication oteaka wana. Non, je me rappelle. Elobi kaka te
papa zalaka mo Christ as en alliance na nzambe pa éduquer bana bien. Éducation ça dépend de notre alliance na nzambe. Parce que so totali ba papa o ba bimisa ba sala nzambe makasi ba msu bazaka na bango ngana ebike évangéliste Jean-Claude. Tam sou maman botere papa botere azaka na eta msusu ando mila ba sanga na e. Mais le évangéliste Jean-Claude so tel na mbanza comme ça la sala ya makasi. Le bika te papa na sala raza chrétien. Bien sûr, voilà pourquoi tout la bandela tout d'abord na irresponsabilité. Yeah. Les bandela solo na ba que papa zali prise en charge. Amen. Donc so pesi mutu prise en charge, il y a le baké séjour ya mutu wana ici aussi longtemps supposons qu'on a payé étranger. Amen. Auzana mboka wana ngo bakaza na charge na yo. Amen. Bolia komela makamu surtout ils ont la responsabilité na yo. Amen. Donc de ce côté-là tout d'abord, tant on a levé la prise en charge, ils ont talisé tout d'abord qu'un père c'est un responsable. Un responsable, c'est celui qui sait assumer ses responsabilités. Amen. Ou c'est celui qui sait répondre à ses responsabilités par rapport à charge où il peut s'améliorer à quoi il va passer. Bien sûr, on a pas parents, autant surtout botamina ba botibiso, ba yeba kinzambete. Amen. Mais celui les lots peut-être tout ça ou tout ali. Quelque part, tout ça reconnaissant. Amen. Qu'il y avait une part de responsabilité que les parents n'a pas simaki. Amen. Et pourquoi pas les parents d'aujourd'hui? Bakoki continuer quoi assumer responsabilité na bangote pour lobi na bango za la malam ou les qui ba abandonner ban ba de par baraba. Merci beaucoup papa Lukoki apôtre Lukoki alobi que ezali problème ya responsabilité. Le lope biso oyo tozokoma ba parents tangu tengi to bota tangu tengi to ba engagement total est-ce que tozali vraiment capable ya koyeba na ko supporter moi si est-ce que tu es capable de ton azobota naza capable ya ko éduquer mwana lelo ba bieze belé tozo mona ba chege ba enfant abandonné tozo mona ba divorce et zotaka na ba irresponsabilité ya ba papa tozala moi mayele ba papa to ba tango nini tozo poser acte na biso pour lelo tozala dégaté na société apôtre Lukoki na habité so ko ebisa ba landi na biso parce ngai nazali simple serviteur ya balandi ya évangile comme wapi papa na église tozongi sur le plan spirituel rôle ya papa ezani. Merci. Tout d'abord papa na kati ya église. Quand nous parlons de l'église, nous devons comprendre que l'église c'est la maison de Dieu. Donc rôle ya papa na kati ya église premièrement ezali ko salisa bana ya nzambe o nzamba tie na se ya mitomo na connaissance ya nzambe. Pourquoi na lobeli connaissance ezali très capital et très valable que tout pasteur a comprendre tout d'abord que la vie des enfants de Dieu est vendue na alimentation biso tozana ngo na kati na église lelo c'est la parole de Dieu. Et pourquoi la parole de Dieu? C'est pour donner la connaissance aux gens de connaître Dieu. Et partant de la parole, c'est par là que les fils et les filles dans la foi bazali ko croître spirituellement et croissance wana ezo ede bango bakuma élever na connaissance et ko permettre bango lobi na bango na domaine spirituel bazala quand même na base et ko permettre bakwa se défendre. Apôtre Lukoki Bible lobi na biso papa faut azala à se sacrifier pour na bana na ère actuelle autozali est-ce que bino ba papa parce que ton ozo ba papa spirituel parce que na kati ya libumu na yo obimisa bana plus de 10 et puis bana plus de 10 basala ba église eza valable na Luanda et puis valable na monde partout baza et puis bana na yo misusu baza na église valable libanda ya mboka na ba Irlandais na ba Congo par-ci par-là. Donc tu es vraiment un père. Alors papa apôtre vraiment na kati ya papa oyo bazali ko se sacrifier ba vie na bango pona bana parce que ba papa ona baza banana. Déjà tout d'abord difficile pour quelqu'un de la foi à quoi il va se sacrifier pour na bana oyo nzamba pesi na tela kundi parce que malamu nazala na responsabilité ya mutu ki nazala na responsabilité ya nzambe le sou nzambe muta pesi na responsabilité donc automatiquement ils ont senga engagement dédication, consécration, parce que j'ai un compte à rendre par rapport à mon à Pissinga, ma responsabilité. Voilà raison à laquelle,
ce qui est le résultat on a simba qui est bandé problème d'alimentation parce qu'on a simba problème de formation donc so moni tata boti bana wana na kati ya ministère bazo réussir c'est que papa on a c'est un formateur donc un père de la foi doit savoir former ses fils et ses filles au nzamba pesier pour bazala na si alotomo na ye de manière que na nzela ya formation lobi bana wana bazala batu pe ba témoigner oyo bango bazosala eza résultat ya formation bango bazoyeba papa pai olobi mamba sacrifice mais ngai nakutana na papa moko alingi ko se sacrifier pour na bana na été akomisa bana ne lokola binemi akomisa bana ne lokola ba adversaire. Pourquoi bana bazana puissance, bana bazana onction, bana bazana grande église, bana bazana ba partenaire, mais yé azan elote. Ni comment lokola bitumba. A papa ndengwana apôtre. Évangile commun au web salon. Bon, tout d'abord c'est un regret parce que la joie d'un père c'est de voir la réussite de ses enfants. Donc c'est le papa ils ont comme on réussite ya banana. Alors la réalité c'est que si on a vu par exemple papa Botaki David aïbanagité mais nanzela ya mokongo na ye sali que David abini pe David a ke osala exprès na Israël et plus tard David a commis roi na kati ya Israël. Donc c'est déjà un modèle, c'est pour nous dire que résultat nyonso bana bazo présenter le lobby ba représenter lobby dans l'avenir. Oui, que ça la grandeur et l'élévation pour un vrai père, il doit reconnaître que non, toutes ces grâces étaient en lui et par lui que ces enfants-là va comme une assommé, va comme. Papa Lokoki, est-ce que papa okola bino bozali ozosala ba bêtise na kati église, alcool, via kindumba, via ba pratique mabe bana bazomona et ozani pona bana. Bon là en termes un éducateur, une éducation na base na ngomaka c'est ça na témoignage. Témoignage cela veut dire que sa façon de se comporter. Pourquoi? Parce que un père c'est un modèle que les enfants ont droit d'imiter. Voilà pourquoi un père doit être prudent pour éviter de telles histoires. Parce que quand un père fait de telles histoires, donc il est en train de détruire sa postérité. Cela veut dire que ses enfants, voilà la raison à laquelle que l'éducation, le bon comportement d'un parent, c'est vraiment capital parce qu'un père, c'est un modèle pour ses enfants. Papa Lukoki, okotangi la biso bana Isaac azalaki na bango te. Bien sûr, Isaac il est vrai, dans la Bible, il bana mibale. Esaü na Jacob. Papa okoyebisa biso te na kati ya bana mibale. Jacob asalaki ni pa ya moninga na ye. Bon, tout d'abord avant de le comme Jacob asalaki il faut tout d'abord raison ni baza obundela na kati ya libumu. Parce que makamune vandiwa na tota bitumba libanda te. Tota tout d'abord bitumba ya kati. Bazana na kati ya libumu baza ba bébé mais ba obunda. Mais la question se pose bazo bundela ni. C'est là où peut-être pour une réponse est valable. Mais côté Sabisote Balandia, évangile quoi bando bundela nini côté quoi place na bombili comme ça. Mais bien sûr, bazao bundela l'héritage. Bazao bundela héritage. Pourquoi? Parce que Abraham a dit qui promesse, il y a ça qui alliance l'ensemble. Isaac a dit fils de la promesse. Mais il y a maintenant l'accomplissement. L'accomplissement, il a fallu maintenant il n'a pas il y a bana ya Isaac. Yango il fallait que ça soit boya na e. Non, bitumba tout d'abord bandela na kati. Yango foka mama na e alingara Jacob. Mama zolinga. Bakabola papa linga moko alinga. Mama zolinga Jacob parce que azwaki déjà prophétie ya Nzambe que moi na mi balé a dominer likolo ya. Yango fallait ka bala te posanya mo po ba pese lipombola yiba. Bien sûr, on est allé chemin que le Seigneur avait préparé. On peut l'appeler vol, mais plus tard nous allons voir comment Isaac et comment Isaou avec Jacob vont se réconcilier. Mais dans le cas de Jacob plus tard, il y a Joseph. Bien sûr, c'est que nous aura semé les mensonnera. C'est que Bana peut ouvrir la papa bien sûr, parce que c'est la loi spirituelle. Bon, je regrette tout d'abord à un fils qui fait souffrir son père, parce que vouloir ou pas, l'avenir aussi t'attend. Demain après demain aussi, toi aussi tu serais père. Donc ce que tu avais semé dans la vie de ton père, spirituel ou le père de la foi, c'est le même résultat que tu auras demain. Merci Balandia, évangile commun et puis et bien nous
na pesi moté je sais mbote place azali ceux qui peut au mégrand ça la pe ba moi banzela wana faut que parce que oh sali et landa yo parce que et bimi na muno wa koko ya papa te me ya koko oh seme osa nini obuka donc biso pe ba oyo ba osala mabe pa ba papa na bango faut boye ba rake alors pour yeba pende ni otam sara bonzambango papa toujours kende kaka limbisa ngai na ebite so ko pesa nga temps na senga moi petite prédication moko salaki après to zonga lolenge nini o olobaki maloba li pamboli livola banana to rolanga papa merci beaucoup to rolanga peut-être na batazo langa biso ba me rappel rolanga moi balance wana zo sala to sengi na région na biso ba me kopesa biso kilt oya dimanche zaki lobby lolenge nini église etondaki ya solo apôtre za vraiment papa ya banebele. Donc cela veut dire pour mon niveau ya bana na eba sensibiliser l'église. Donc cela veut dire si les bana bato bazala ki belé parce que micro ya évangile commun puis ezala ki wana na sengi na régie pas balancer les biso. Meu Deus, aclamam o Senhor. Aplausos o Senhor. Vous allez comprendre que Abraham avait combattu avant de na Melchisedec. Ma pré-rencontre na Melchisedec. Abunda Issoudi. Você vai perceber que Abraão lutou antes do seu encontro com Melquisedeque. E depois desse encontro, Abraão não voltou mais a lutar. Bunda, malgré ministère, parole, onction, bâton spirituel, bâton de prophétie. Mais vous allez comprendre que vous êtes en train de lutter. Jusque-là, la bénédiction n'est pas encore là. Ça dit que vous êtes en train de forcer les choses. Mon prière n'a pas été pour la n'a bien. Prière n'a pas été et ça dit que vous avez 200 000 lélo, so aussi si vous liez en haut, vous avez sous piaka pendant 3 mois, allez, aussi 150 000. Ça, ce n'est pas la bénédiction. Ma prière de ce dimanche, que mon Dieu, le Dieu qui a traité l'alliance avec moi, parvienne à vous bénir. Sabe, não é ministério, pregação ou os dons espirituais, porque embora isso até hoje vocês estão a lutar, você tem os 200 mil kwanzas, você vai gastar e quando acaba de gastar, volta a faltar dinheiro 3 meses para depois ter uns 150 mil kwanzas. Eu quero lhe dizer que a minha oração de hoje vai fazer com que Deus lhes abençoe na sua totalidade. Benediction, bênção dans le ministère, no ministério, ça vous donnera la joie de servir Dieu. Dar-vos a alegria de servir a Deus. Dará para vocês a alegria, o gosto de servir a Deus. Não vão servir a Deus com esforço. Deus ele mesmo, que toma conta dos seus servos, dans tous les besoins. Dará na medida de suprir com toda a necessidade que você vai passar carência. Le problème c'est quoi? Le problème est ok. L'inférieur est béni par le supérieur. O inferior é abençoado pelo superior. Dimanche alléluia. Domingo de hoje, je vais activer les grâces qui est
Quero ativar as graças que estão em você. Activez. Ativar. Vous en avez. Vocês têm. Vous avez des promesses. Tem promessas. Vous avez l'huile sur la tête. Tem óleo sobre a Vous avez cabeça. la parole. Tem a Vous palavra. avez la foi. Tem a Vous fé. avez le don du Saint-Esprit. Tem o dom do Espírito Vous se Santo. manifester dans ma ministère Nabino. Está se manifestando vos Mais le problème c'est quoi? Mas o problema é o quê? Rencontrer Melchizedek. Encontrar Melquisedeque. Oh, la Bible dit. Olha a Bíblia diz. Abraham avait les promesses. Abraão tinha a promessa. Malgré les promesses, Embora a il a promessa, fallu que Melchizedek abambola mutoyo azalaki na ba promesse. Dans d'autres termes, a activé ma promesse wana na nzela ya bénédiction pour que vitesse ne change. Vitesse na bilezo change. Nalobi vitesse na bilezo change. Mula yegoya na sanjo tuza ya novembre. Ndenge botelemia mituke botelema na libanda. Olingi bakende liboso, querem que avance, olingi basala koleka ngai, querem que façam mais que eu, olingi bateya koleka ngai, querem que preguem mais que eu, olingi miracle landa bango, querem que milagre acompanhe olingi eles, na nzela na bango bato batambolaka te batambola, querem que através deles olingi construam, na nzela na bango bato balobaka te baloba, querem que através deles olingi na falem, nzela na bango bakufi basekwa, querem que através deles morram pesa assim. nzambo ofrande ya bacclamation, Graças a Deus, pesa nzambo ofrande ya bacclamation. dá para Deus oferecer a palavra. Merci na balandi na biso ya évangile komi wapi ezali ngai te mutu nabengaki bato baya, ezali ngai te mutu napesaki batransport ya bato baya kolanda avo mpe bayoko avo na bango lolenge nini avo ayebaki na kopambola bana na ye na bino ba avo oyo bozoka kopambola bana te bozokomisa bana lokola ba adversaire na bino bolanda exemple ya apôtre lolenge afungolaki motema na ye lolenge asopaki mafuta likolo bana na ye lolenge nini mutoki na ye ebimaki mpona kopambola bana na ye mpe na kopambola bafidele oyo ya bana na ye ezalaka nde ndenge wana ezalaka ndenge wana évangile maku kopesa na Irlande ezalaka bongo papa Bagino Cordon na église Salem na Congo na Kisasa place ya pasteur Israël Mbam de loin je salue mon père ngapi naza na papa na ngai na bima na nzete papa place oza na pesi mbote papa nayebi te soki okopesa mo conseil moke na balandi oyo bazolanda biso mpo tokota na deuxième étape ya lolenge ya papa koyi kozala comme papa biologique papa spirituel. Merci beaucoup. Nalingaki quand même tout se comprendre d'une manière ou d'une autre. Parce que tant que vous avez la paternité, tout peut beau pata. Donc Nzamba la modèle na biso. Le modèle où il s'est mis tolanda, ils ont modèle ya Nzambe. Cela veut dire que surtout la modèle en Nzambe, il va permettre que tant va bien au papa. Donc automatiquement, il faut un motema ya papa. Motema ya papa na motema ya mwana ils sont vraiment différents. Tu as remarqué que dans Luc chapitre 15, mwana zwaki mbongo kindeki, mais le retour de ce fils là dans la maison de son père, papa zalaki na un grand cœur. Aiki na poussa tête tout na mwana comment tu as gaspillé l'argent. Mais en tant que père, aïbaï que non, il était en mesure de récupérer son fils. Il était en mesure de restaurer la vie de son fils pour que son fils a continué ce chemin. Donc, raison à laquelle un père doit avoir toujours le cœur de pardonner. Parce que Dieu est amour. Un père doit aimer ses enfants. Et lorsqu'on aime les enfants, automatiquement, toutes les erreurs et toutes les faiblesses pour un père, il n'a qu'à pardonner. Parce que le pardon, et c'est toute une vie où on colatique la biso, dans la Bible. Cela montre qu'un papa doit aimer ses enfants. Et si réellement il aime ses enfants, en deuxième lieu, il doit savoir toujours à tout moment et à chaque fois pardonner ses fils pour n'accoyer bango basala chemin. Alors, tant que vous avez remarqué, Jaurus, tant que moi nanaye à Koufi, on voit comment le père était préoccupé d'aller voir le Seigneur. Parce que à ce père un vrai père, ou à motema ya papa, alingakate, puis à ce père kumona liwa ya mwana. Tout le monde démarche au Jaurus à Salaki, à Jésus, kakapo, azung sa vie na kat na mwana nae. Donc tout ça est allé dans enseignement malgré ça na kat évangile mais ça enseignement où ils ont aidé biso peso la biso le cœur d'un père ce que le genre de cœur au papa et Seigneur a manifesté. Donc si réellement nous allons continuer à aimer nos fils, nos filles, ça va nous permettre aussi de continuer toujours à leur pardonner car le chemin est long. C'est là
eza pona ko garantir lobi na bango o ezali koya o nzambe abombeli bango pona lobi. Merci Papa Lukoki na exhortation mokie pe na conseil au PC. Pai lelo ba dégâts eza énorme na français au tolobaka na lingala ba dégâts eza ebele causé par ba papa. Lelo ba papa ba komi ko bolimbisanga parce que les évangiles komi ba komi ko bebisa virginité ya bana na bango papa a bebisi. Lelo ba papa pe na église comme père spirituel frère moi on a terre makasi mais pour matisa pas te problème au sakanate ne longi boy papa zo l'accès sengo mais na fond na kati papa madonge kangi na vraiment motema donc au fungo la porte moi na nati lelo pe mo ba rebelle pour zo na kati église ça cause ya ba papa na bito ko lobani pa il y a des choses qu'on appelle ça réponse pour na papa o bazake ndeko moko na kati na église un frère a brillé mais en tant que papa ozuko kapinza te ko reconnaître grâce aux anakat na mwana c'est vraiment une erreur très grave. Et puis un père qui a un tel comportement qu'il sache déjà que aussi longtemps que à reconnaître grâce à mwana wanati donc il est en train de préparer un bombe retardée au pétrole ça l'explosion ça va aussi créer beaucoup de dégâts. Je demanderai à tous les pères soit mwana zana grâce à nzambe na kati na ye soit vraiment un bon papa reconnaître grâce na ye parce que yo pe grâce ba reconnaître ki on peut tata na yo pe reconnaître grâce ya mwana na yo ko reconnaître grâce ya mwana ezali te ke obungisi mwana mais ko reconnaître grâce ya mwana eza pona ko encourager mwana ayeba lisuko sala makasi pour lobi pe sima lobi akende liboso akoma pe a mesure bala msu ya usala koleka oyo yo usalaki. Alors tant que mon allait loper na kat na ba église enfants rebelles par exemple se rebeller na kat na ba église. Bon, la première des choses à savoir tout d'abord, il y a les bousseaux et la prophétie biblique. Bible bi dans Nicolas Yasuka bana ba otombokela ba papa na ba. Ça c'est vraiment une vérité aussi que ko bossa na ngote. Mais ce que je dirais dans mon expérience na zanango un fils rebelle qui se rebelle définitivement automatiquement, il n'était pas le fruit de son père. Il n'était pas le fruit de son père. Un vrai fils, même s'il se rebelle par l'influence satanique démoniaque, demain après demain, il reviendrait toujours vers son père parce que le père c'est la source. Pai, lelo au fandika na bureau na yo, bebsi ok, moi na moko, na église on ça 500 personnes. On ça 1000 personnes. Tandis que dans 4 églises, au soir, on a 100, au soir, on a 50 personnes. Au fond, il y a des gens qui disent moi, je suis Zamba Pamboli, partenaire, moi, PCA, qui talent, ou 4 ou 5. Mais, yo père, aux foute là, na katia, tamsu na kojaina, tamsu na mabor. Pai, au sentir on est tant qu'il apporte, tant qu'il papa. Mutema na vraiment, mutema donc muteba ne parole te. Mutolokota qui est donc il y a une mutamasanga, mutabuzoba, au bani neno na ko encadrer, au bâtissier, au PC malobanzam, akei, mais au lieu un compte en été, mais au yoka kaka. Tout d'abord, na lobite que ça n'a pas na kata ministère na yo les gens ont question. Na tongi pe mutute. On est en train de bavarder, les gens sont en train de nous suivre. Donc dans la réalité des choses, donner naissance à un fils ne veut pas dire définir sa destinée. Kobota mwana elinko lobate ki définir au mwana ozala lobito au mwana osala lobi. Waneza baré au nzambe ou de ses fils. Et c'est une grande joie. De la façon que je parle ici, j'ai plusieurs fils. En premier lieu tout d'abord, tous mes pasteurs, mes fils que j'ai engendrés dans la foi. Donc moi non pas ça va. Oh lelo nan tout d'abord. Moi non ça va, ma miracle makasi papa. Oh nanu lelo bana. Ba mona raté ba bana na ngai na. Ba tambola raté ba tambola. Bana na ngai nanu lelo baza na kati ya ministère na ngai. Ba tongi bandako. Ya bango nanu tout d'abord. Bana ba jeep ba tambola na. Nga websinga papa za ndako te. Non, moi je construis une grande maison en étage. Je ne peux pas définir ici parce que c'est pas une publicité. Non, ça ne peut pas se faire. Si la Bible dit que le serviteur n'est pas plus grand que son maître,
Ça ne, ça ne se fait pas et ça ne se ferait pas. Tout d'abord, il faut demander à ce fils-là ce qu'il a vu dans mon ministère. Mais ce n'est pas un problème, je l'ai déjà fait bien avant. Quand je le vois à mon fils, cela ne peut pas m'étonner. Régie, nasengi bino bo balancelenga image ya mwana moko papa za surprise na losambo mo asala mutamona raté amoni. Na miracle mo asala bimisi kisi na batu. Pe ba mona niveau ya bafula salaka so papa oyo ba onde. Eu serei a igreja Vida Milagre em Jesus Cristo em Banzagongo organiza uma grande atividade de milagre e cura, e estamos localizados no Banzagongo, na segunda entrada do Manguembo, no bairro Fumo. Se o teu Deus está morto, experimenta o meu Deus da milagre. Convidamos todas as pessoas, toda a gente que está seguindo essa televisão e estão a nos ver. Papa, naza si tu landa image na biso, merci pour la régie. Mais nazoka bazo benga évangéliste Jean-Claude Lukoki. Nazoka ba benga papa Lukoki. Babikamo oyo évangéliste Lukoki sala. Eza eutaka pa na yo, yo poza mutandenga no siko yo na évangéliste Lukoki boza neni. Aza mwana oyo obokolaki na kati ya ministère ou bien boza na biologie boza pour Lukoki. Bon, parler de nom, le nom c'est le nom de notre père. Oh, au final vous avez famille mon quoi? Oui, c'est le nom de notre père biologique, le père qui nous a engendrés charnellement. Raison pour laquelle on parle on non, ce n'est pas seulement l'évangile Jean-Claude qui fait le miracle. J'ai beaucoup de fils spirituels qui font des miracles. Le miracle, tout d'abord, ça vient de Dieu. Ça ne vient pas d'un homme. Il faut bien m'écouter. Miracle ou pas m'écouter, miracle ou pas donc dans le ministère tout d'abord le Dieu qui m'avait oint, le miracle a commencé par moi-même. Banande Batoubayebi, Banande témoigner. Et partout mes fils Bazali, il y a toujours le miracle qui les accompagne. Malgré il est déjà décédé, donc il a bougé au Congo-Brazzaville et tout Congolais de Brazzaville lui connaît. C'est-à-dire que le miracle pour moi, c'est un domaine que j'enseigne à mes fils. C'est un domaine, ce n'est pas quelque chose là d'étonnant. Non, c'est étonnant pour celui qui a vécu ce miracle. Mais ce n'est pas étonnant pour la personne que Dieu utilise pour opérer le miracle. Donc automatiquement, l'onction que j'ai reçue de la part du Seigneur, donc voir que miracle est-ce que ça va m'étonner? Non. Il faut tout d'abord demander le propre fils. Qu'est-ce que tu avais vu dans le ministère de ton père? C'est lui qui va te dire. Dimanche au Poussanité même, combien d'enfants spirituels? Dire le nombre, c'est vraiment... Combien dans l'église? Dire le nombre, c'est vraiment un peu complexe. Pourquoi? Parce que la vérité est que au moment que je vous parle, Banao Nassina Boutina ministère, ou Babenga ministre de Dieu, c'est plus de 70. Quand je dis c'est plus de 70, c'est ce que le Père dit, c'est la vérité. Donc c'est plus de 70 fils. Est-ce que ministre de Dieu reconnaître autant que papa? Bien sûr, bien sûr. Il y a la majorité paye leur dîme.
Hein? La majorité paye leur dîme. La majorité sait qu'il y a quelques gens qui foutent à la dîme. Tant que papa mouté nous a rendé. Bon, en tant que père, je prie toujours pour eux. Je prie toujours pour eux. L'Assemblée a toujours pour la bango, de manière que Zamba Simba Bango Moutema, parce que ils sont en train de pécher, selon Malachi chapitre 3, versets 7 à 10. Donc l'Assemblée a Nzamba que Nzamba a touché Bango Moutema pour que Baza la frapper dans la malédiction. Parce qu'un ministre de Dieu qui fait partie comme étant fils d'un père qui ne paye pas sa dîme cherche sa propre malédiction et il est en train aussi de bloquer la bénédiction des enfants dont lui-même a engendré dans la foi. Évangéliste discoupe apôtre Lukoki tokomoko manasuka na biso na ebité soki okolobela ba pasteur ba papa ba oyo bazokoka ba responsabilité na bango te baza ba irresponsable. Je bien dit les irresponsables sur le plan ya famille ya foyer ya libota na sur le plan ya église na ebité okolobela bango ni. Bon, pour l'anga elo na koloba seulement eza kola conseil. Eza kola conseil. Paternité ezali responsabilité. Bon Nzamba pesi na chaque papa. Un père, ce n'est pas un sujet de joie, mais c'est toute une responsabilité. Bon Nzamba pesi et pas yo lokola papa. Alors en tant que papa, nous sommes responsables na bondelo na kombo ya Nzambe ozonga responsable pour comprendre que lobi na yo o ezoya ezala maboko ya bana oyo boti ezala biologique ezala na nzela ya kondima donc lobi na yo ezala maboko ya bana oyo boti Bible eza modèle o ezo enseigner biso clairement l'enseignement o eza pratique tant totala la mort d'Abraham tant totala la mort d'Isaac tant totala la mort de Jacob. Nous allons vite comprendre que pendant que vous êtes en train d'assumer vos responsabilités en tant que père, vous êtes en train de garantir votre avenir. Vous êtes en train de garantir votre avenir et vous êtes en train de garder votre nom. Parce que le nom d'un père, ça ne meurt pas. Donc voilà pourquoi je demanderai à tous les papas, que ce soit biologique, parce que même Jésus a commencé par le père biologique. Le Seigneur a dit dans Jean chapitre 3, celui qui est né de la chair, il est chair. Donc chacun de nous, nous sommes de chair. Cela veut dire que tobotami na ba papa na zoto. Ba papa tobotami na bango le lobisopi to komi ba papa tomeka kofuta sacrifice ba papa ba boti biso ba futa ki pa ina biso po sala biso le loto zala otozali. Et en deuxième lieu, tous ba responsabilité na biso lokola ba parents ou ba botaki biso ezala biologiquement ezala dans la foi ce qui ba sima ki responsabilité na bango te on n'allait pas être ce que nous sommes aujourd'hui. Donc c'est vraiment un conseil où il s'agit que yo en tant que papa, soit modèle ya Nzambe, soit modèle ya Abraham, soit modèle ya Isaïe, soit modèle ya Jacob, soit modèle ya plusieurs pères aux hommes dans la Bible. Alors d'ailleurs comme conseil, je ne souhaiterais pas que vous ayez un père à cœur dur, vous avez l'intention de maudire bananayo, parce que maudire tes propres fils, c'est maudire ton propre avenir. Voilà la raison à laquelle assumez vos responsabilités en tant que père pour donner un modèle à vos fils et vos filles afin que demain après demain, tant que comme appelle tourne à bango, bango peut pas assumer responsabilité na bango de la même manière, de la même façon où yo peut papa vous assumer et pas na bango. Donc raison à laquelle tant on a zo comme awa et ça pour na ko ibsa bino que zala toujours na motema ya ko bénir bana lokola Jacob asalaki zala toujours na motema ya ko bénir peuple nzamba tiena c'est l'automne na yo lokola Moïse asalaki avant sa mort. D'ailleurs na pambola nzamba na motema Moïse asalaki nango il était même en mesure ya wolongola malédiction au Jacob atiaki likolo ya Ruben Moïse alongola kiango. Voilà le cœur d'un père, voilà vraiment le caractère d'un père. Soyons des modèles pour aider nos fils et nos filles. Lobisima lobi bazala aussi bas modèle pour que tu gardes image moko ya malamu oyo kotika lokola litato li et pas ina bana pe pas ina bana ya bana et osala quand même eloko moko ya malamu wana nde ya litoli na ko patrice pa ya ba papa ya nzoto pe ba papa ya moni. Apôtre otope satoli merci balandi bayoki apôtre ndenga yuti ope satoli babi matoyi oyo kaka yango nde epambwama mpe kendaka liboso conseil ezeloko bayokaka mpe basalela yango. Apôtre ntango tobandaki émission na biso
bazolanda vuma ebele po émission elandama makasi na Irlande tozali, na Paris tozali, na Belgique tozali, na Congo mpe tozali. Apôtre nayebi te, apôtre aza marié, père de combien d'enfants biologiques? Sauf que ça parce que tobandaki kambala moko pampan na bosanaki olimbisa ngai po bato bayiba autant mosusu na TV mosusu azotala comme na besoin ya. Merci beaucoup, l'apôtre Lukoki Fernando Agia. C'est un père de 7 enfants. Oh, c'est belle. Donc, sur 7 enfants, 4 filles et 3 garçons. Donc, en tant qu'un père, donc makambo na oloba, na osala mona bana na ngai, na na mwana ya bola ute, na na mwana moyibi te, bana na ngai nyonso balandi nzela ya nzambe na ngai, pe ba osalela nzambe na ngai. Donc, na sali effort, pe na salaka toujours effort, pe na continuer ko sala effort, na sala ke bana wana bazala. Na ndenge ya nzoto, pe bana wana bazala na nzela ya molimo. Donc quelque part nanda ku papa vraiment so mona sengi mwa lipa ezalaka nango, soit sembe lamba ezalaka nango. En tant que serviteur de Dieu tout d'abord, musala nzambe na osala, nzamba la kakinga. Donc ceux qui na salé lié, au pambola lipa na ngai, au pambola mai na ngai, au longola malade na ndako na ngai, et même na libota na ngai. Moi si ne combat aux alaté, puis moi ça se passer mais azate, ça promesse. Quelque part na kata église il y a apôtre vraiment que ezana ba ki soupe mo na pe dans obeta liba côté soit apôtre du mois 10 mois de pazui. 10 ça veut dire moi apôtre pas moi mina moi 20 000 kwanza. Ba tout pour ba 5 ba 2 000 apôtre tu ba ki soit comme na 20 à na hein. La vérité est que ceux qui naza tout d'abord naza lelo naza reconnaissant tout d'abord ya reconnaître peuple nzamba pesanga. C'est un peuple qui m'apporte de cœur, amanga motema. Balinga kutena la lanzala, balinga kutena zanga. Amen. Donc ba répondre à la ba besoin nanga comme il faut. Amen. Donc tout d'abord c'est le modèle de leur père. Papa ngai mona na vandi naza libéral na sunga batu na ndenge nyonso. Namoni Nzambe apesa. Namoni lelo donc évangile combien de temps ezonga malamu papa. Bana ngapi balandika même exemple wana. Donc moi na moto ya ngai église akoyoka mutema pasi na pambola mite. Tout d'abord ba pambola ngai basi basombela ngapi mutuka. Ba obonga mpe basombela nga mutuka. Donc bana nanga nyonso ba pambola parce que ba yiki ko pesa pa ya papa ezali ko buka lipambole maboko ya nzambe ya papa. Apôtre na bato balandi yo na éviter tant soko pesa numéro de téléphone. Moi j'en ai besoin benga yo pour un conseil comme un père, oui pour fortifier, pour bana baka ebele mais bazo baté ba lobango panani. Pour que nous soit lobby awa akekuna a lobby. Mais na moni vraiment na motema ya papa pe na libumu na yo. Ezo bisa gloire malamu. Tant soupe na balandi bazo itenga pe na kamoko boye na me ko partager na apôtre a bengo na numéro ni. Bon, merci tout d'abord pour na repesa numéro, mais avant tout nalingaki na meka ko saluer premièrement wane ko zangate bana na surtout bozana mokili mobimba bwana Congo Brazzaville bozana Angola bozana ba province ya Angola bozana France bozana Allemagne bozana Suisse bozana États-Unis d'Amérique partout bisika bozali ngai ntoma na bino Lukoki Fernando Agia ndena zoloba vraiment naza reconnaissant que na bota bana et bon maintenir toujours reconnaissance wana nzambela nga uzalaka na bino toujours pe ausalaka na bino toujours makambo ya minene bobatela toujours malaction bino boyekolaki bokanga na nzambe bo servir nzambe lobi na bino uzala malamu pamba te papa na bino salelaki nzambe ya solo pe azosalela nzambe ya solo nzambe atikaki papa na bino te pe atikaka ete aotika bino pe ata mokolo moko te na bandeko nyonso bolandi biso lelo na kati na émission Évangile Komi wapi naza simple serviteur de Dieu o nzamba pesa maloba ya koloba musala na biso ezali ko partager o nzamba pesa biso pona ko sungaka mabota na nzambe basali na nzambe na musika petu comme na pene. Donc so lingi ko atteindre ngai personnellement apôtre Lukoki Fernando Agia dont numéro na ngai ezali 00 244 931 74 13 39. So benga na numéro oyo ozwa ngai vraiment na osolo na yo na lolenge nyonso esengeli poto meka koyeba ko partager moki nzamba pesa biso
pona lisungi na bino. Papa Lukoki Fernando Agia. Agia on est anini. Agia on est aba kombo mokote Lukoki Fernando Agia. Agia on attend nous moko expliquer ce que Agia to comme na souka papa limisanga pona na tana zo Agia. Agia. Agia on a ezalé tout d'abord kombo oyo na pe mi pesa tout d'abord ngai moko na conviction na joie pour de pas na Nzambe parce qu'avant que kombo ne bima zana mateya na teya na solola na bateau na teya bateau sur le problème de l'aigle. Alors base na makasi salaki l'aigle et sa nourriture parce que aigle aliaka bilila le laté aigle agana bilia o aliaka pe aliaka te nyama oyo nyama muswa bomaki te aigle aliaka nyama zo bimisa makila ele inkolo bakita ozoka Lukoki Fernando Agia. Ça veut dire tout simple que un messager à l'œil ouvert. Cela veut dire qu'un messager qui a un message révélé où il est important pour la Moussa, ni limu ya batu bakwa kuyeba ko s'émerger na volonté ya Nzambe. Si ma kombo wana ezana façon musu ya interpréter ya moté. Papa na yokayo bandeko boli misangai moi deux questions moga ya pamba pona sisa na papa po masolongo za makasi. Papa na yokayo lobake papa aza mutu a matsaba na mapeka. Bana bazomona zotuna ye kuneza nini okomi nini epe na yoko lobake soso afandela ka maki na ye afandela maki mususu te poso afandeli maka ngando so abimi na ebite bilo na mi balo papa ogoyi so bala nini il profond. Le problème en est tout d'abord que quand on dit qu'un papa va chabana na mapeka tout d'abord ils ont déjà habitude ya aigle so abuti bana na ye po ekulisa bango kopumbwa il faut matisa bango na mapapu amataka na bango ensemble soka matina bango akena bango likolo elingi kolobaki otero e papa kei otero oyo aigle akomeli otero mpe bana bakomeli azolakisa bango deja ke lobi ezoya ntango mpo bando pumbwa bino moko botala otero bino mpo bando koma. Donc dans le vrai sens normal un père c'est celui oyo ana souci ya élévation ya grandeur ya succès ya bana oya bimisha na katna lepo. Cela veut dire fandela la makina okosunga mtu musute pona ko lobaga fandela la makina donc osunga makika oya yoka kosunga yango leki na yo pakola mafuta nyonso kosunga eza kosunga kosunga eza kosunga et puis mwana aza mwana basungaka ete parce que mwana eza yo le biko fandela maki bien sûr mais eza devoir quand on dit devoir c'est un devoir nature côté ya biso soso fandela maki na ye pourquoi il fandela maki mais ba soso musu batia ba maki ta musu ya libata fandeli bien sûr ba ko tia maki ya libata na soso fandeli yango mais identité ko yeba na ta maki ko panza c'est ça le problème. Donc cela veut dire papa musu ba fandela ba maki na bango te amoni wa mwana mwa bendega yo mwana nanga molimo mais na suka ba dege ça madame bana afandela ba maki ba ngando. Non c'est une erreur soko mwana moko ayepai na yo luka oyeba origine na ye so oyebi origine na ye okoyeba mwana ngo akomaki wapi yo obandela wapi kolosukela wapi et puis ekopermettre yo lisusu oyeba koéduquer mpe korééduquer mwana wana des fois s'il avait des erreurs à son père original oyo abimisa ye donc yo oza wana maintenant mpo osalela rôle wana donc ne faut pas seulement te osakaparaka na bana oyo baza ya yo te non. C'est-à-dire que la Bible le dit tout d'abord, personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Ça c'est un mystère, ça c'est un secret. C'est le secret des deux cœurs. C'est le Fils qui connaît son Père et c'est le Père qui connaît ses fils. Est-ce que dans l'ère actuelle, tu as papa mbola ban a bénir peu moi, à l'opé moi le non, je crois à cela parce que ce que moi j'ai fait, je ne peux pas dire que je suis seul, non, je crois à cela. Que ça n'a pas papa, bazo pambola ban na bango na ministère peut pas que le liboso. Donc nazo croire nango que papa on a bazali. Alors ce papa on a bazali, c'est vraiment une bonne attitude, c'est vraiment une très bonne habitude. Il faut toujours continuer à le faire. Donc yo peso sala ngoto pambola ban na ote conseil nangeza que cessez de maudire tes fils, tentez commencer à bénir tes fils parce que au bota quitter pour omona kokufa ya mbuma na yo to kobeba ya mbuma na yo obota pour omona kobonga ya mbuma na yo ebongeli na yango nde esengo ya papa to komi na suka
tokomi na suka te po tokoya mokolo mosusu po toyike bato nde bapesaka biso te évangile ekomi bozonga lisusu papa lukoki toya parce que toyebi ke porte eza ofungama nayebi te na oyo ngai nalobi ta mosusu nabosani mwa moko oyo papa okolobe na bato bazolanda bon mpona bana naosenga toujours botanga mingi livre ya proverbe surtout chapitre 1 chapitre 2 chapitre 3 chapitre 4 vous allez comprendre que là on ne parle que mon fils donne-moi ton cœur tout ça malaksi na ngai batela malaksi na ngai donc sobo méditer 4 chapitres wana ya proverbe kobana na chapitre 1 chapitre 2 chapitre 3 chapitre 4 et koyede bino quand même bino en tant que bana boyeba ndeni bongo se comporter pa baparent na bino pe comment bokoyeba kogarder baconseil bainstruction baenseignement bacommandement obozwaki epai ya bapapa vraiment wana eza école ya sagesse ekosunga bino makasi mpona koajouter quelque chose en tant que bana bokoka kozala modèle epai ya baparent parce que papa nyonso to alingaka komona résultat ya bainstruction na ye mpe ya baenseignement na ye epai ya mwana kobosana te bible elobi ke un fils sage fait la joie de son père vi na yo mobimba en tant que mwana soki olingi ozala béni ozala honoré okende mosika apprenez seulement à provoquer la joie dans le cœur de ton père tu vas maintenir ta bénédiction pour toujours ça c'est vraiment quelque chose nalingi ovandisa na kati na motema na yo deux choses importantes donne ton cœur à ton père et de deux fais la joie de ton père te bénira. Voilà mon dernier conseil pour tous les fils et filles dans la foi qui sont en train de nous écouter. Merci. Merci balandi na biso ya évangile komi wapi ngai simple présentateur na bino ya émission évangile komi wapi na kombo évangéliste Serge Lutumba na pesi mbote na balandi nyonso oyo bapesi batemps na bango ba disposer batie basalu na bango obiso benga na portugais baimité na français mpona kolanda émission na biso oyo ezalaki présenté mpo na ngai mombu na bino oyo papa na ngai apôtre lukoki agia onga mpe nalati na ngai bakomba agia kombo wana pai na mona ovumeza bien donc auti kopanza teme na biso tolobaki papa aza nani role ya papa eza nini na kati ya libota mpe na kati ya église naza na eloko ya kobakisa te parce que avo nga obenga ye avo esa alobi nyonso oyo esengelaki aloba akoti nango na bikota ti ake nango ti na suka donc merci avo na ndenge ondimi invitation na ngai na ndenge ondimi micro na ngai nga vraiment na moi naza kopambwama merci nga mpe napesi merci mpona koya kokutana na ngai bandeko ya évangile ekomi wapi vu que c'est la toute première fois, mais ce n'est pas la dernière fois. Amen. Je sais que prochainement encore, pour vous en quelque chose à ajouter. Donc, so moni, nawe de bami, wana moi questionnaire, ya utuna, mais comme on me autant la numéro ana, ou bien là, naza vraiment mieux placé et disposé pour n'avoir pas répondre. La questionnaire, nous surtout, est important. Alors, sans oublier aussi mon père dans la foi, le pasteur Bouaké Samako. Si ce message est comme vraiment, je garde ma reconnaissance. Tu es mon père, tu resteras toujours mon père parce que c'est au travers de vous que le Seigneur m'a aidé. Je ne peux pas oublier vos sacrifices, je ne peux pas oublier votre amour, je ne peux pas oublier tout ce que vous avez fait pour moi. Je voulais aussi m'adresser à mon fils, le coq fil. Là où tu es à Brésil, d'ailleurs, tu as toujours l'habitude de me dire que papa, je garde toujours tes conseils et je ferai toujours ta joie. Donc, ce message est comme il y a vraiment mon fils soit béni. Je compte sur toi parce que j'ai investi et je continuerai toujours à investir pour ta réussite, afin que tu sois un homme puissant sur la terre. Sans oublier ma première fille Priscille, là où tu es dans ton foyer, que le Seigneur te bénisse abondamment. Sans oublier ma fille La Vie. Que le Seigneur vraiment te comble de toutes sortes de grâces par rapport à l'engagement et responsabilité aux yeux. Je ne peux pas oublier mon fils, un oncle qui m'interprète souvent à chaque fois, que ton avenir soit un avenir heureux. Sans oublier Acacia, Morena et Aristote. Je crois en vous parce que j'ai confiance en l'Éternel que votre avenir serait meilleur. Je compte sur vous car le Seigneur est avec vous. À vous tous, là où vous êtes, là où vous me suivez,
Vraiment que le Seigneur vous comble de toutes sortes de grâces et de bénédictions. Ce n'était que mes paroles de gratitude et de remerciement à certaines personnes, sans vous oublier aussi parce que vous avez donné votre temps à nous écouter, à nous suivre. Que le Seigneur vous comble de sa grâce. Merci pour la bonne découverte. Papa, obosani maman. My God. Ah, maman limisa. Maman na sengi le libanga maman. Na sengi libanga. Na kokaki kobosa na ete. On va comprendre papa. Na linga kina maman. Na linga kina bwaka na suka yonde moto sala li pressé parce qu'il y a sa fondation. La femme d'un leader va protéger toujours. Donc sans oublier ma chérie, mon épouse que j'aime beaucoup, Benvinda Laotier, qui est comble de sa grâce. Je sais que l'avenir serait meilleur. Mon Dieu, il est déjà ton Dieu. Il serait toujours avec toi. Bye bye, sois béni. Avancez, allez toujours de l'avant. Courage. Ngai pe na pesi papa na ngai ya molimo pasteur Israël Mbambi de loin papa na pesi mbote na formation o na landa ngone bandeliti na ke na baptême na ke ti na enseignement na solution na ke ti école de sagesse na solution ngo lelo o na zana sa sécurité na yo sali de loin papa ozo bundaka o na benga 100% Jésus-Christ na za vraiment na makila na ye donc biso zo ba porte so ba ibatianga tana kufa na bate ngamutu na sema ko likolo bon na biso maramsu pona ye donc yende azandela peza mwinda peza li vérité nazo benga bino nyoso bozala na biso bo s'abonner na kati ya chaîne na biso ya YouTube oyo so beti Lutumba Sergio ndo omona ba nouveauté nyoso na kati boya bo s'abonner tozana pona kopesa bino information toza pona obunda toujours na kombo oya Yesu Masia toki nango koma na nzela toza pona tuta bato balingo babimisana mutuka libanda biso po tuta bango po azonga na kati donc biso nde makila ya 100% Jésus-Christ. Merci na bapartenaire nyonso basoutenaka évangile komi wapi nazopesa évangéliste makuku pesa bambote ebele na nyonso oyo azosala pe asalaka pe oyo akosala pona évangile komi wapi papa Zambe na biso amona yo abakisa ebele place yango ebimaka pona oyo salaka pona biso de loin nazopesa ba partenaire nyonso na o na tangi kombote ba Jocelyne na Paris na Irlande pe nazopesa ba collaborateur na biso nyonso mbote o aza na Belgique mama bébé Tantona de loin nazopesa mbote na pesi papa Pierre Diavanga na mama Alpha na Paris na pesi mbote bele na Irlande na pesi mama Mado Bikembo mbote na papa Vicky na Congo na pesi représentant na biso Chris Lutumba, Chris Bikembo, Chris Awenze na pesi bino nyonso mbote toza ensemble. Alors avec Dieu nous ferons les espoirs. A pesi pe mwana nanga Samola Lutumba mbote place azali Nzambe na ngai abombaye na pesi église ya Salem nyonso mbote place bazali na pesi pe Vida Miracle na yemoko évangéliste Jean Claudio na pesi mbote belé na ba porte ozo fungola ngai